commune de Lemba sur avenue Télédé. Je te salue mon frère, très très bon dimanche à toi. Et si Kozali, Nzamba Zanayo, Azanabana, Azabena Libota Mobimba, Alain Mokonzo, Moninga ya Patrick Chika, Moninga ya Laurent Fabrice, très très bon dimanche à toi depuis la commune de Lemba, Alain Mokonzo. Bon dimanche à toi. Ici Kozali, Ozolanda Bisso, Ozolanda P, il y a Jean Bampema, oh déjà, sur ce plateau, je m'avais déjà dit bonjour, bon après-midi. Il y a Jean Bampema, Apocalypse et Toubé. Ah, il y a la béni, hein. Moutaïpsi n'a béni. Moutaïpsi besoin du match à l'élo et ça fait du bien. Bon isoto ya Jean. Maintenant là, ça va. Roi Babel, ton ami, un grand musicien, Yambo Kanabiso a travaillé pendant Belé. Juste moi une minute pour parler de lui. Je ne sais pas, comment dirais-je, témoignage Nini, Yaja Bampema, Orozanangom, pour la Roi Babel, Bokabila, pour la Bana Tchangou, pour la musique Nyonso, Oyabeta. Un grand frère, oui. Il me réveillait à 6 h du matin sans qu'elle a bossé, sans qu'elle a soit la petite tasse. Et il m'a dit, c'est quoi, il soit dans le plan qui m'a pas. Attention, il m'a dit, vraiment, c'était un bon. Nous passons à la défaut. Oui. Mais lui, vraiment, il était tout le temps avec moi. D'ailleurs, ce qui, les lois, na salon nanga il y a des points ba point mo za za bisatu point mo za ya wewe ko Mississippi ona bana na watu ba point mo suzo za ya ba be et puis point mo suzo za ya ba ça au fond. OK. Voilà etikala parce que quand il fait chez moi avant de prendre canapé point mo ya point OK. Ouais, Roi Babel. Il y a kana kiti nanga o kana fanda na poro pale na fanda suna kitu na comment OK. Ça c'est la chaise de Baoué. OK. Ils offrent encore bon dimanche parce que ça n'a pas de ça offre encore d'ailleurs un point moyen ce qu'il y a fallu on a OK. Donc Babel c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. À ça mon tour orienté là peu moi musique. Je n'étais pas musicien à Babel. Babel était un grand frère qui était tout le temps avec moi. Parce qu'il n'a pas comme à baptême, mais il disait qu'il n'y a pas sans fatigant. Il a eu l'état pour ça. Des phrases, on a moins de fallu qu'il y ait un peu de fallu qu'il y ait un dommage. Ils avaient prévu qu'il y ait manaillé. Et il est parti si tôt. Nous, la montagne, il a passé à Babel. Et puis, nous travaillons à Enzel. Didi qui nous a dit. Ensemble, il fallait nettoyer ma mot sous la gueule. Il est parti. J'allais profiter pour remercier vraiment, je dis un grand merci à Didi qui est moi, la lumière définitive, les millionnaires pour la contribution à la suite une grande partie à charge alors c'est qu'à avoir appel à l'hôpital qui n'a été au sec de sortie à la cimetière. Didi, un grand merci à vous, nous avez fait à mon ami. Un grand merci aussi à son excellence Jean-Louis pour ce double passage parce que nous avons parlé la pendant de ces Jean-Louis, ma camouflée sur les Jean-Louis. Nous disons un grand merci à Jean-Louis aussi, son excellence, contribution à et ça nous bien. Très bien. Qui va tenir sur le bassin de surtout la diaspora sur Yamassina. Qui est formé à Malata, Pasteur Salomon, Boliston Loka, Nwede Panzo, Japan Kasuku, Freelance Mangoy, Patrick de Panama,
Pascal, qui encore, je suis Basé Belé. vraiment contribué pour que tous les Alberto Kundaye, vraiment retenu sans oublier Asbel Massina pour le changement, Massina pour le changement MPC, merci de travail et puis Biro de son travail qui n'a pas parce que j'étais là. Oui, oui. Parce que son travail n'a pas Maman Mati, Moutemo Nani, Maza Osabako, Patia Santa de King. Merci, merci na Andy Milano, merci na Yannick Lugero, vraiment retenu sur le. Très bien. Donc, paix à l'âme des roi Babel Bokabila Ngaye dans la histoire na ya linga ngape mingi tout ça tango wa collaborer na Marie-Paul na album Carte jaune Kao debout Bayemba Mzembo Etienne Mundele. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un chanter comme ça. Nzembo wana donc et puis comportement na ndenga zaki na studio neto bande ko sala to leka ne pe émission na même pe émission pour la promotion. Non, vraiment bon Nzambe kaka aibinenge asalara makamunai. Merci beaucoup Yaja Mampema. Alors revenons à nous. Alors Yaja to bandi déjà boni viva la musique. Ne pas Wemba d'abord. Viva la musique et vive mon local et vive Papa. Oui. Viva la musique est l'état d'esprit. L'état d'esprit va te lié à monter. Je suis là, je suis viva la musique. Je suis viva la musique. Baboni yango na hymne na ba eza l'histoire to monika aboeme. Viva la musique à Bosundola. Je suis ce que je suis, c'est grâce à Viva la musique. Parce que la mission a parlé de la personne par la opposition à Papa, c'est à Viva la musique. Après les lots, le président est à classe A, mais c'est à Viva la musique. Botika si la musique après la mort de Papa Wemba, boke bo créer bana viva on peut que wapi. En tout cas, Bana Viva, là il faut poser la question au président Bomiake, parce qu'il n'a Olongwa. Mais pour ça, l'idéologie a bien bon, pourquoi bon, je sais pas. Yo zaï parmi les ténors, il y a pas la vie. Les leçons du producteur, c'est mais l'objectif c'était quoi? En créant Bana Viva, bon, mettre un peu de concert ici, Mbappé, bon, ça va sortir officiel. L'objectif c'était quoi? Il y a eu ça là, après Moutouna Moutou. Non, pérenniser l'œuvre de Papa. C'était juste ça, pérenniser l'œuvre de Papa. Attends, les autres, ça, pour pérenniser l'œuvre. Même mon auto, là, je commence par mon local, c'est ce que je ne peux pas. Là, maintenant, pérenniser l'œuvre de Papa, mais cette fois-ci, en point. Ce qui montre maintenant avec le rap Fabrice, il y a des gens qui ont été en casse, il y a des gens qui ont été en exception, il y a Bana Viva. Tout ça, même s'il faut cette exception, il y a des grands, tout ça, il y a pas de soucis. Ok. Excusez-moi pour la fin de l'angle, peut-être la dernière question, parce qu'on a vu Bendoson, on t'a vu toi, Sampaio, Pompo Miyake, c'était là-haut, et on peut partir contre tout ça, mais vraiment. C'est comme si bateau, vous payez bateau, raison, bandé, vous l'avez et aussi pas raté. Non, mais ça, peut-être Bango non, Bango peut-être Babana ko kanisa ke ndenge to sangani wana to tika libongo libela. Te ezalaki bongo te. Ezaka ka idéologie si esalemaki etika libongo. Ezaka producteur soka ye tokoya to sala makamu na biso. Mais mutu na mutu lero fo évoluer na ndenge na ye. Alors, Lélo, il y a Jean Mampema de son côté avec classe A. Oui. Classe A est fondée depuis quand? Classe A, Lélo, Tozo Kende, 5 ans et demi. 5 ans déjà que classe A ils ont existé. Parce que nous avons déjà une carrière solo. Nous avons sangisa tobeti, mais depuis 2021,
na me decidaki penda ke non sikoyo penda tokomisa yango orchestre tozweli yango statut règlement intérieur tozweli yango F92 tokomisi yango penda société à part entière classe A ndenge tobandi kotravaille ti lelo. Ça va bien déjà. Très bien, ça va très très bien. L'objectif de la classe A. L'objectif à classe A est de défendre toujours culture congolaise et puis donner l'occasion aux jeunes de s'épanouir, de la paix, objectif, de la paix au biso to utai ko sala, bazo pe chance wana net biso to zwa ki papa wemba. Nous on a fait le tour d'Europe, on a fait le tour d'Afrique, on a réalisé des albums, on a chanté avec Papa Wemba, to sali ba foko, ba nzembo, ba to ba yemba balelo, to koma célébrer et ba to ba yebi biso. Lero ba bazo tala yo na zikisa bango avec Laurent Fabrice, ba yebi ke oyo apokadeo. Mais si ko bato mususu na classe A baza fo bato na bango wana sunani, o pembene ya Jean, o ya Jean solo ba wana nani. Mena ba to longola bango esprit wana. Ya wolobake fo bato na bango ke wana sunani baye bakapenda ke no o wana Weniko chef accompagnateur na biso o wana number 1 chanteur ténoriste o wana Gibajo soliste o wana Castel de Bachak info oui Gibajo azana classe a directeur artistique na biso Gibajo donc to komi na souci bato pe ba koma bongo ndenge chance papa Wemba pesaki biso bango pe bazwa chance bakende pe poto babeta pe basale ya poto baya ba vivre pe ndenge biso tozo vivre. Est-ce que ça retard te ton ya bani pe musique les lotés travailler à papa Wemba pendant un long moment 16 ans 16 ans ça va tembo dans la vie pendant vous avez fait l'écriture dans la viva ba iwawa na vraie chanson na merci. Mais est-ce que il y a un retard pour créer classe A? Ngonga na ngonga eloko na eloko eza na ngonga na ngo. Ça entre temps les autres. Oui les autres mususu pe batimbelaka avant bakendaka avant mais vie wendo mutatikala na sima c'est lui qui était à bras de fer avec le musée Laurent Désiré Kabila puisqu'on a âge nini. Omoni ke bato mususu pe bakenda babeta ba Olympia babeta ba Zénith babeta ba martyr. Mais considération oyo musée Laurent Désiré Kabila pesaka papa Wendo Kolosoy apesaka bango angote donc retard exact et puis tu as peine à course na moto te nebiso tokebo etoyebo etoyele lot omona lobi pe ba misusu pe ba roya lisusu donc retard exact. Il y a combien d'années de carrière? Oh 19 ans carrière exactement 19 ans. Ah bon? Oui. Ah, mon dirait que vous avez 25 30 ans de carrière. C'est-à-dire makambo na yebo sala wana eleki nde kilo. Yango eso me. Oh oui. Donc makambo na yebo sala. Vous allez compter pendant la tambour le Valois. Non, wana ezalaki carrière te. Wana to bando. Non. Laurent Fabrice. Ce te lobi to compter ba tambour, to compter ba académie bokulaka, to compter ba malaomo, to compter ba strakato musika parce que ça orchestre ya ba quartier auto banda obeta. Wana ezali carrière te. Wana za penda carrière te. Wana to strakato wana menini te tambour le Valois te quand même. Bon, je sais pas pour parler de ma carrière, je sais pas est-ce que obi ke na go tselo mbongo penda na biembela nga vocal na ngamo ya tambour le Valois go luka ngo ti to panza nte go songa ti un mois. Mais ça a déjà carrière non? Non, ezalaki tremplin. Carrière. Carrière c'est-à-dire quand je me suis mis au travail. Professionnel. Voilà. Je suis profession. Musique est comme une profession nanga, c'est là que je compte ma carrière. Donc voilà maintenant la banisco que bon profession nanga est comme une musique. Tilelo. 19 ans. Ah oui. Ça va, on a l'impression que les secondes. Parce que ma cambo na salinde na 19 ans na yango zo leka kilo. Bazo mon on dirait déjà 30 ans, 40 ans à carrière. Non, carrière pena s'il faut parler de ma carrière c'est avec Papa Wemba. La nouvelle écriture. Nouvelle écriture. To bandi penda na bandi penda carrière place wana ba yebike o chanteur yemba ka boy azaboy oui yenani apokadero. Pour les rois to bando avant Papa Wemba to bando yeba na kana quartier. Obima pe oké na lifulu bazo yeba te. C'est au carrière en mais moi je me rappelle bon, avant de poser une question par exemple dans Ndona Tchangwa Jires Mbaye. Oh, IGF
IGF bando zui libanga na nzembo son excellence jango yo kimi azomona na suite boyete Jires alolanda yo localité toujours salut la Chine c'est bon. Alors tant yo côté la nouvelle écriture c'est vrai que ça ne m'a déjà ba bendo ba pacheko banani banani mais moi personnellement tant yo côté na ba mata toala na bango ba piro toala mais c'est comme si aux Zalara déjà. C'est-à-dire, intégration de la je ne sais pas. Pour vous dire, il y a plein de monde à Tchangoupe, le roi va dire, moi péter en mot bien. Non, non. Il y a un hôtel au bas, Fabrice. Donc, on attend que, au sali, dans 16 ans, avec papa, on a salé makamou, il y a 40 ans. Donc, on a yaki pena mobimba. Na ye. Ndé na me décidé si qu'on a vu non 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 ndé to kofanda pena na masina to fanda na masina obiki na masina banda masine banda ti lelo orchestre moko te ya masine longo masine ke beta salle moko boye na poto. Est-ce que toza maudit? Est-ce que toza ba incompétent? Ah bon? Si ko faut tala ka biloko sala oh non basali yango ta nga fona sala ngo. Oh non basala ngo ta ifona sala. Tu chantes, tu es là en train de chanter papa wemba na sima vandi atali ya kokite ayemba la moko kangio na nzoto chair de poule sali biloko wana esale mate. Si ko ngana so ya ko salisa ngo bokul l'air ngana ye. Yango moni bat ba monanga on dirait sina misalela na papa wemba na ba ready tout ça siko na ça la continuité surtout vocal wana ya bana masina tout ça mata ya Maria et woman de la référence ya Jean Bampema Alain Mokonzo omoni Apocalypse ya Jean Alain Mokonzo Boliston no ka tendancieux Boliston les tendancieux basolda na mandoki me bakoka te kokangela liwa nzela etikelanga papa wemba na ngai basolda na grenade me bokoka te kopekisa liwa etikelanga lenkuru ya kao banganga nzambe losambo nini esengelaki tosambela mpote papa akufa te bakeli mibeko mobeko nini yango boponaki te na parlement de la mort lelo bakoma koseka ngai ya Jean Bampema orfele moloka ekota molili totikala se mpasi na kolela butu moi totikala na biso orfele Loro Fabrice na ebisa yo bato soki bamoni nga na nzela bakoma kobenga nga na kombo orfele na komi otuna ye wapi ye albane mpimpa osa wapi ye karele C4 eskoso yoka ngai 16 jazi millionnaire ya Jean ake na ye oh bana masina oh jili kimbanseke boya tosenga na nzambe merci ya ja 600 euros pardon 600 euros on s'en apprécie la parole boya tosenga na nzambe alimbisa bango tosengi na yawe alimbisa bango na mabe basala babomelanga lenkurue na mabe basala babomelanga iwembao ekomama na biblia ke na ntango ya nsuka botosi ekozanga bana epai ya bakulutu bokamwani ve totanga 2 Timote chapitre 3 mamunwe ya ibwalave Yaja, yo sala ngona ko bapema bapema ngoni bapema wana Fabrice Laurent mais obi ya musique na ebige papa wendo yana biloko ne wana ayoneli DJ la côte yana virgule mais yo na bapema yango na lobaka biso toya penda ko apporter un plus na musique congolaise bon biso tout wana biso ba chanteur mais mutu na mutu fois lakisa de quoi il est capable et loko nini yo yeli biso na musique yango koyemba batutu bayemba na bango oyebi ke mutu to akoza na salle de bain malili ya mai esuye na le rufungoli ka mai kiteli malili wana itindi oyemba mo eloko moko mais tu n'es pas chanteur qu'est-ce que tu as créé
papa oyo balakisa biso batechnicité mosusu ezaki outi na voix de tête okoti na voix normale mais sans fissure. Bon nga mpe na ye na bite fo na ye mpena na impose caché na nga yango moni via bando benga nga ya Jean chanteur ya bampema etikala sikoyo identité na nga. Donc na ntango moke oye na makambo ebele Didier luzingu nzambi tubaka na beto yoke mpasio na ndinga nsuka ngetu saka adamu na kate dene ngetaja na mutoki ya munzu mais musique ezo tourner na tour normal voix nde sikoyo ezwi trou siko CD nini ekobeta musique eza normal mais voix kaka ezwa trou esalema te esalema te Laura Fabrice na ntango moke oyo na biloko ebele bamoni oyo ndiri obanda na bavie franco mais siko mpe mane uta wapi parce que question pano fi abandaki koinspire neti solo baninga bakoma kotu na minkolo voilà okomprane naleli ye azo inspiré mais nga sikoyo nazobimisa yango euta wapi sikoyo mpe mawana bapoumon d'acier justement poumon d'acier faut mpena kozala na technique à chant donc ozoyemba oyebi ke ozwi souffle baplace moko tozalaka basoupir à chant obendi sikoyo souffle mais oyeba sikoyo gestion nango mbula azomitari otofandi na yo libala o naino namona vembanda na miso mianga ata nsangwa mpamba dozoyeba gestion ya mpamba koyemba chango est représenté sur tous les plans bien représenté Isa Isalongo azawa wana fierté na biso ya mabele quoi. OK. Alors, il y a Jean. Oui. Classe A et Bandi. Oso salindini na classe A. Bon, na classe A. Trop qui quitte, trop bande de nos, trop tribal. Non, bah tu faut pas comprendre le logo moro. J'étais là pour défendre la culture quilloise. J'étais là vraiment pour défendre je suis là pour défendre d'abord la culture quilloise. Nanaza Kikwitois, nalobango très haut. Moi je suis né et grandi na Kikwit. Donc nga pena par nanga liboso za Kikwit. Vraiment bon vouloir ngate. Nga je suis obligé à défendre d'abord province nanga ya Kwilu. Là, je profite de l'occasion pour saluer son excellence, le docteur Philippe Akamitou Nandolo, le gouverneur de province, Motomoro bien. Donc, vraiment, son excellence, dimanche malamu pona yo. Il faut na banda ko défendre ma belle nanga. Faut na zonga ka Kikwit pona yeba musique. Obi Fabrice musique pendant leur ba vie caisse, ba vie ndombo petum, ba vie dodo munoko baso beta na Kikwit. Musique ezalaki likolo. Ba vie kes ba bandi ko kende ba vie joli ba bando kende ba vie lijo baso kende biso ba l'air toye génération na biso musique to bandi ko tombola mais l'air to longwe na biso toye musique to mona musique ekomi ko kufa Kikwit koma ika ko beta ba interprétation or Kikwit musique Kikwit ne muté banda ko beta mana Kishasa wenge fois que zo banzembo ya Kikwit ya ko beta ba mulolo banini baswaka ngokuna Marie Paul abeta nzembo il y a Ange Noir, mais à cela on a vu parce que Kikwit y avait de très belles chansons. Mais si on le comment pas Kikwit voilà. Mais le lo ba Kikwit ba génération yesima ba comment il interpréter banzembo ya ba Viva, ba Wenge, ba Zaiko, voilà erreur grave. Erreur grave. Moi, j'étais obligé à kozonga kakuna pour que ça bango. Non, vous ne pouvez pas travailler comme ça. Il faut beaucoup m'avancer mon abino moko, bo beta kayango et banda. Dieu est grand. Écoutant nos prières, attendez l'abisso, un grand producteur qui est JDK Décor, l'architecte intérieur, le révérend pasteur, na PCM Bote Place Azali. JDK Eko Pesa Sko Mefort, que no basa la banze mona bango, azoko tsabango studio, asa tsabango ba clip, na Kikwit. Bazokota studio avec Alex Mboma que je sali, bazo sala ba clip siko ya zo soit promotion abanda ko promouvoir bango, bazonga siko ndenge Kikwit biso tozalaka kala. To beta banze mona biso, bato Kishasa bazo zwango ba interprétaka. Voilà, yango ceux qui na zonga ka te pona pesa coup de pouce wana.
mais le batika là quand avait interprétation donc il faut kaka kozonga ka vraiment faut kozonga ka na source faut qu'il quitte 2 fois terre TGT bana babata boulei oui. passa par les Bafé Dondo Petum donc Bafé Dodo Munoko ils sont nombreux ba Emenea ba Redi Bastino ba Joli Mubiala Bastino ba Wera donc Bisotou Tino Bobi voilà donc Bisotou Didier Lacoste Bisotou Miel des Sons Bisotou Kakakuna to la ka national numéro 1 to yebo siko côté wana to ba lelo bokangi pe musique ya Congo mais biso bakanga déjà Banda Kala premier musicien congolais Wendo Kalosoy grand bandu na Wendo pe Wendo grand bandu Rochero grand bandu pour ne citer que ça bandu de la province Béni et puis voilà intellectuel bandu danger tu as été honoré na Kikwit au combien ambassadeur ambassadeur à Nini et puis concrètement Moussa yo musicien comme vraiment je dis un grand merci encore na gouverneur na biso ya ville province ya Kikwit ya Nini ya Bandundu le docteur Philippe Akamituna comme j'avais dit mobali ya maman Magui maman Mondele na pesi bango mbote bon dimanche omoni bitumbo nyonso na bundi wana pona culture na biso échanger formule yepe avanda kazolanda gouverneur avanda kazolanda biso aolanda zotala l'air na ko beta siko nzembo ya nostalgie qui quitte c'est là il a compris que non moi non penda azapenda donc charge ya zo bunda na boye moko moi to tika bunda na ye moko ezate to latisa ye yango. Et c'est par là qu'il a se décidé qu'il y a un gouvernement provincial va élever un rang, il y a ambassadeur de la culture plus il y a province il y a Kwilu. Ma mission est de défendre la culture de ma province. Ma mission est de faire véhiculer culture na biso na continent na monde entier. Donc des lourds charges à Pessingaï. Mais je suis obligé, il y a qu'on dit, le a banda qui yango déjà, donc on a chef et là, d'ailleurs, au mois de mai, beaucoup de monde a délégation à Mounene pour l'ongo, tout ça, la tournée européenne il y a 3 mois, avec classe A, Miss, Maître Cuiston, tout ce qui est na bango poto, tout qui est présenté ce culture na biso ya Kwilu, na étendu à Europe. Bayeba toliaka nini tolataka nini musique na biso eza ndenge nini quelle est notre beauté tout ça eza na cadre kaka ya ke ambassadeur ya culture plus ya province ya Kwilu que je suis na délégation moko toke siko ko défendre culture na biso toke ko lakisa culture na biso libanda ya province. Alors à part sa classe A vous salinez en termes de production en fait ma production tobeti belé d'ailleurs là le 8 mars et kokiko ça la dernière concert na biso il y a Kin avant départ na ngai OK il y a yo ya ngana parce que il faut mois prochain nazala na Paris pour la présentation il y a ba salle otokobeta et puis pour na point de presse. Je crois que je peux quitter ici, c'est pas le 25, le 26 mars. Pour te dar problème, héritier Wata, ça là, Makambu déjà. Goga Motona, Mezamba Pambola. Héritier Wata fait ça déjà. Héritier Wata, soyez béni, Mezamba Pambola. Motona, l'homme de bon cœur. Beaucoup Zazaka, Namadamino, beaucoup d'ici, injustice, na musique, Yangoa, dans le mélange à la minité, dans le seul homme sous le roi, guitare, les airs, ça, là, la besoin, avant de maintenant à classe A, tout son garana. Dans les nouvelles écritures, la référence il y a déjà. Ata Wawa beta ta Wawa. Tokeno na ta Wawa. Wawa Didi Kinwani. Wawa Didi Kinwani yo. Bébé Didi Kinwani oh beta kwena bola beto Didi Nantola Tilumbu bet Fabrice nanga beta kwena na mayumbu Didi Nantola Tilumbu
tilumbu beta kumao. Tilumbu beta Costa Munda beta kwenda na masinango Didi na twala Tilumbu beta kumao Didier Luzingunza mitubaka na beto yoke mpasio na ndinga nsuka ya pesaka Adamu na katedene ngetaja na mutokia mbuzu na ah, effectivement. Voilà les gars puissants. Tu entretiens comment? Trop de discipline. Trop de discipline, mais ça, kolala trop. Travailler, ba répétition, moi, ébélé, exercice à champ, moi, ébélé. Pas d'alcool, je fume pas. Ah bon? Puis je suis pas tout le temps dehors. Ok. Dans une vie ambiance ambiance mon salara na ba na ndako donc bazui ba jouer na bango surtout fongoli ka valise ba jouer tout kit ici ba voiture Nintendo ba play tout ça on joue, je passe toute la journée chez moi na sala pe ba 4 5 jours atana sena kitite à escalier na ngape na moni yango te. Voilà, on se prodiguer ba baninga mususu, oui, c'est très important. Et puis moi d'exercice à cordon vocal moi biso ba voix o eza lokola ba voix ya ba Pepe Kale ba voix ya ba Papa Wemba ba Emene ya ba Joli Mubiala ba Evoloko donc ceux qui ozoyemba na bango même na kati ya cœur ba grand-père Bossi ana so boza na cœur boko yemba 12 personnes mais yo ba koyoka kaka azoyemba wana. Dieu nous a fait grâce de nous livrer des voix puissantes, des voix présentes d'autres commissaires Nzambe. Neta na oyemba na number 1 na omona kage so na bina vibrer na obare donc faut. Alors, tu as ça carrément tout ce qu'on a fait de la musique à Congo. Tu as ça carrière. Quels sont les chanteurs qui t'ont impressionné dans la carrière? C'était Pepe Kale. Pepe Kale, là lui m'a tué. Il m'a vraiment tué, Pepe Kale. Et puis bon, pour la nouvelle écriture. La nouvelle écriture, nous avons dit que nous parti Pacheco libérateur. Batwana mi balé en tout cas, nous avons une langue so na oyemba na bango. So na libérateur na ngabwe, je me sentais trop à l'aise. So na Pacheco pembe na nga, j'étais aux anges quoi. Okay. Ça c'est très bien. Et ça là bien. Mais Pacheco a oyemba pena Molotoria, Molonini. Non, Molotoria, Pacheco projet koya. Ngali ngai pena Molotoria est la plus classe A. Bayoka number 1, bayoka Jojo de la Balour, bayoka Sinai, bayoki Archange, bayoka frappe ya Weniko Mississippi, le docteur en civil, bayoka Castel de Bajac, Alino Bass, bayoka Gibadjo, bayoka chef d'orchestre na biso Bonheur, bayoka Landrina Mbonda. Okay. Bayoka Jésus de Boss, le pitbull, bayoka Mouchapata, Zobwaka, dans souci. Yango na lobit, stop bimisape bango. Bimisape bango. Parce qu'on a l'impression, après Papa Wemba décédé, on ne sent vraiment pas vivre la musique, hein? Comme on sent parfois Victoria, Bakesteria, vraiment, ça la paix fort, mais vivre la musique, on dirait, bah. On douce mais bah ego et amis quoi c'est pas bon biso siko to kola trop de la bonne manière te bozo pérenniser bon biso nde to kola na molokai ki yankele ka biso trou esprit à bout d'esprit à ki yanke ki danger mais na ko comprendre que ceux qui to ken ngo bongo donc il faut maintenant laisser ça tout tambola normal.
approcher les gens. Mutu muso vous en a concert au peso mais tant aux Tant aux boudé. Il faut approcher les gens, il faut être ouvert. C'est ce qu'on est en train maintenant de réaliser. Très bien, merci beaucoup Yaja Bampema. Alors, album Meoyaka? Sauf imprévu, peut-être dans 3 semaines déjà, et ça sur toute plateforme et à téléchargement. Dans 3 semaines, audio nango déjà disponible. Dans 5 semaines, tu as déjà une vidéo. Yo kaka na classe A. Kaka ngai na classe A. A. Non, ngai kaka na classe A. Combien de chansons? Parce que tu as 10 chansons na générique, ça fait 11 titres. Donc sikoyo nde tozawa lokola Molotor ya c'est qui to bandi déjà deuxième album. Oui. Yango banzemba ngo. Danga tu no cho beta ba console ba banzembo ni. Kaka yango kaba yewawa ba yano ba gisha ya ba didi kinwani. Bakar banzembo to beta mais lokola nazali déjà identité ya viva. Il faut na honorer toujours mboka na nga Molokai. Na ko beta jamais concert sans na beta nzembo viva. Wana eza péché mortel. Wana mna péché mortel. Wana solo. Donc faut na beta kaka banzembo ya viva na concert na nga parce que toujours pérenniser ka œuvre ya Papa Wemba. Jamais na ko ya concert na nga na bandika na banzembo na nga tina selisi non. Lelo qui défend mieux le nom de Papa Wemba après moi. Oh, je sais pas, c'est le public qui doit nous dire. Hein. D'abord, il y a le grand frère Redi Amisi qui est là. Oh, on a peine à mon Bailo Kanto. Vraiment, ceux qui ont parmi les généraux, il y a Molokai, Redi Amisi, Stino Mubi. Oui, mais on a bien bango parce qu'on connaît des histoires. En tout cas, on a un problème dans mon mais Batunde Bazala a un problème. On a un problème dans Batunde Bazala a un problème. Net. Bailo Kanto Redi Amisi, mon vieux. Te wana vie na ngakutu. Ye mutamemanga penza na Molokai lobi fo beta kao. Na loba ngo oui. Biso to yeko travailler na ye. Na ye na bete là li solo Fabrice Obosani. C'était quoi? Une année to travailler na Bailo Kanto na la Zamba. To sali une année to beta kata concert to répéter. Je me souviens singa kota na car to sala ina Manos na Sek Didier abikota na car to tikanga to koti na chip na Toyota wana ya mukuse. To keti na Molokai. Le to keti na Molokai singa yo fo beta kao. Na koma ki troublé. Mais muto yo tozana ye na orchestre. Ya zo sanga ke na ya wa. Siko kuna orchestre ngo to sali ekosuka ndeni. Mais après ça te wana za orchestre za groupe d'accompagnement mais toi tu dois jouer ici avec Papa Wemba. Baninga na yo. Oui. Alors bana mta baninga na yo bazawa yo fo beta. Sota li clip ya via moto na album ya Étoile romona nga na kati oui na la chemise moko ya boulevard ya Rieri celui-là c'est nga na benga ekutu coach Redi Amisi tozo répéter na la Zamba ngai Roi Babel Micho Fila Basende c'était comme ça na soliste na biso Maxime jour tozalaki na Bailo Kanto atinga soliste tozalaki ni kuna komoni zalaki nani kombo ekima ngana kena pale na kanza komoni zalaki Maxime donc lui là c'est vraiment mon coach Redi Amisi ye mutu penda pesa nganga goût et puis asa parmi bato penda bazo défendre vivre la musique lelo biso tozo yasko kolanda lokolo wana de temps en temps je suis avec lui même dans un studio nazo solana ye azebisanga te awange fe yimba kwa kwenda pida sala bankunga ya modèle ya lui là c'est vraiment mon coach de Toyemba je suis ko apesa nga kanda je le dis aujourd'hui je apesa nga kanda série moko na salaki nazo travailler na Pablo Ngoma nzembo moko na sala boye ya ena munenu na beta ngo itambo nzembo moko ya kimbala yena mikila mse vele na nzembo moko na sala wa fale na tindela yo oyo kango otia susu ezana munona bieza nzembo folklore na imbika kimbala tout ça bien appétit na nge pesa mo exercice ça trop luka nzembo susu comprendre mais siko il fallait tia petit ne poiler wana na mais bon les ça c'est là va famille na mona eka que bon vieux temps musupe salaki bien atika ngana na pumbwa ngama merci beaucoup il y a Jean Mbappé Apocalypse pour des bolanda biso de partout et au sala biso bien siko penda tolo bela musique ya Congo koye mano mukyo bien non tolo bela pena musique koloba c'est mieux koye ba pena côté wana na longa wano mais public ala pena besoin ba koyembela bango kat les musique ya Congo c'est là ya jaye kende. Non, au moins musique à Congo, nous étions là, au top.
mais il s'est fait que badongolo miso bayaki ko bois que la biso moi songi moi mungwa moko net ba micho pito panzana après to kitaki. Mais pour le moment tous huiles sous soit sincère na biso. Vraiment nous sommes en train de percer. Nous sommes en train de percer. Mais musique na biso photo kende osala concurrence kana ba mususu na ba poto. Quand na biso ezala wana to sobeta ba salle européenne, ba grande salle, ba total ba bango ba mboka na bango ba ivoirien ba beti combien de salles. Biso to beti combien de salles. Net siko mikolo na question mo nazo mituna est-ce que il y a un Camerounais ou auto beta Stade de France? Est-ce qu'il y a un Sénégalais à Bétis Stade de France? Est-ce qu'il y a un Angolais à Bétis Stade de France? Okay. Mais parmi les pays africains, il y a le Congo qui sera au Stade de France au mois de mai, représenté par Fali Poupa. Fierté na biso yango musique. Donc musique na biso ezokende. L'air biso déjà toke Bétis Stade de France. C'est-à-dire que totindiki sous musique likolo bango pe baya kolanda biso na Stade de France. C'est dans ce sens. Comme ça c'est bien. Hein? Mais oui, c'est là. Non, on est pas complexé. On n'a pas complexé. Oyebi Laurent Fabrice le loso na obi que je suis musicien congolais. Bakoto nanga obeta na wapi na bi j'ai joué avec Papa Wemba na Sala Zénith, Olympia, Bercy, tout ça. Akomona nazwimba la moko Valère. Nazo zwango grâce à Papa Wemba. Aller plus loin, on peut te poser la question. Qui tu es? Je suis un artiste musicien congolais. Ah, tu es congolais. Ah, les Congo, vous allez faire le Stade de France là au mois de mai. Hein? Oui, c'est les Congo. Les affalités, c'est les Congo. C'est les Congo. Voilà. Ici, il y a un peu comment vous allez faire le Stade de France. Oui, oui, par exemple, voilà. Tu ne parles pas de voilà. Wana ezaba bon, public na biso, ba fanatique, batikala na sentiment, on a sentiment na bango. Oui. Tokoki ko ignorer ngote mais attention, faire c'est un grand. Faire c'est un grand, faire il n'a rien à prouver. Faire attention il doit prouver bisoté. À ça la grande salle ou pas. Fallait à ça la grande salle ou pas. Et ça le coup là-bas. Papa Wemba, c'est à bêta wapi, muta bêta Madison Square, c'est comme ça. Souci est ça qu'à mon est à la faire. Je te salue. Chétan. Est à la faire. Est à la cabossé. Est à la héritier. Est à la Beckham. Est à la bine affilée. Est à la Fabregas. Déplique. Félicitations déplique. Est à la déplique. Est à la Pocadero. Est à la je sais pas qui. Tout le monde. Tout ça la fierté à musique à Congo. Mais lorsque bon ma bisonine, tous aura sentiment ce qu'il y a ba mélomane na biso tous la tayango. Or nous devons être réunis pour percer et puis gagner les autres quoi. Très bien. C'est la seule politique qui nous reste. Jour to comme maintenant na bomoko. Mais na comment c'est la pour na moni ba featuring et comme koya koya. Au moni featuring il y a Grand Mopao, légende, na Papa Wemba. Wake up. Et salama kamususu. Si lelo et salama kamususu. Et ça, le featuring, et ça, les Franco na Rochero. Nazoki Molangie. Donc, Biloko Wanande Sukoto Mekakoyana. Ça va nous faire encore du bien. Du bien. Mais les loyaux artistes et musiciens, chanteurs, il y a un débat où ils ont les cas par rapport il y a Embeli Nabino, par rapport à Machine. Par rapport à BF, par rapport au Totine, d'abord il y a au Totine, ou bien je ne sais pas. Bon, d'abord, pour parler de la machine, dans notre salle à disque et piment, nous avons utilisé machine. Tant qu'on est dans un studio, tu utiliseras toujours machine. Okay. Donc, la machine est obligatoire pour les artistes et musiciens qui n'est pas vieux souci. Bien sec bidens, la machine, la programmation d'abord, nous commençons par la programmation. Mais le problème est la production na production na biso bon. Autotune kaka il faut zala ou bien zala. Non, c'est pas obligé. Là, je chante sans autotune. Sans autotune. Ouais, non, pas ça Bon, nous avons déjà concentré na lingi, hein.
soki nayembi mabe bato bayebisanga koyembi mabe Ah. nameka kosala susu effort l'autotune c'est pas mauvais Oui. eza mabe te autotune eza mabe te autotune eza nalingi nazalaka one way donc nazoyemba ezala bien po ezala performant. omoni baconcert mosusu tobanda kobeta na poto biso tobeta Zénith de Paris tobeti Zénith mbala moko nde tobeta mbala moko babimisi yango mais eza na baorchestre mosusu ya kobeta bagrande salle babeti nano bazwi bake su studio vous comprendre pourquoi il y avait des erreurs omona moto azoyemba akosala pe demi-ton moto mosusu akoyemba fausse note esalemi fo bozonga so na studio voilà mais quand je chante avec autotune naso na posa moto akobongiselanga te po ye moko ndenge aza wana logiciel oyo azocorrige nga il met ma voix à l'exactitude donc c'est déjà un avantage bon eza nango bien eza bien parce que on fait one way mais neti nga boye nga nalingaka nazala penda fara naturel nayemba soki nayembi mabe soki nasalaki demi-ton ou bien fausse note et permettre nga prochainement na corriger nazonga na yango te et même bato basalela autotune ils utilisent pas ça tous les jours bien à ba concert nyonso non il y a des grandes stars américaines no babetaka pe ba concert azo beta concert avec détermination aux autotune na ye mais na ba concert mususu boye aza obligé ta botika na ye yango est-ce que papa Wemba yo fanda ya no yemba no a utiliser yango dans te atikala ko utiliser yango te voilà exemple net papa Wemba net ba Pépé Kalé ba grand-père Bossi Bojan ba grand chanteur ba yemba sans autotune mais ça te que aza obligé à koyemba sans autotune non ils ont ba scène mususu esenga pe no moni que scène oyo j'ai pas droit voilà pour ma voix pour moi-même je préfère na utiliser autotune pour nazala déjà na RRT et puis les instrumentistes doivent être bien concentrés pour passer la paix fausse note T donc c'est ça mais ça m'a bêté les instruments basalela biso mais il y a Jean Aroui ayemba nga na ko imaginer ngo même pas tel père tel fils tel père tel fils via lobaki na ba ndena mambezo lega solo oyo solo ba ndenge ko interpréter pour le komi ba quand il y a autotune il y a pas autotuniste na ba non autotune ko ça na canter Laurent Fabrice ou alors capodastre pe ba instrumentiste basalela ngote ba guitariste pe basalela capodastre te po eza pe instrument mususu ya ko bakisama na guitare pona ko diminuer tableau ya guitare et pe sa bango ba son mususu voilà bataka o diminuer manche ya guitare komi ko betela ngo koto mena ba note komi koto est-ce que oza faux guitariste soko utiliser capodastre non mais ça que ba technique moko ozo ya na musique on peut utiliser comme on ne peut pas utiliser et ça que ceux qui muto ça la autotune a commis mabe ou bien muto ça la ngote aza mabe non il y a des temps donc c'est un choix c'est un choix mais yonde ya Jean yo c'est la tel père tel fils tel père tel merci beaucoup pour votre réponse ya Jean Bampé Madoyi malé meto chité dayo alors lelo autotune toleki aujourd'hui au beta na Paris à un moment donné la monnaie affiche ce qui annonce ya Zénith de Paris et là non les a tourné européenne tozokende Laurent Fabrice Laurent Fabrice monde ya viva la musique bana posa bayoka ba nostalgie ya viva monde ya Victoria bayebi wana petit orchestre mais à part Rinastino pourquoi ceux qui sont là-bas ne bougent pas ba petit papa imbe belé na pa imba na papa imba pourquoi bazo sentir bango te loba vérité ko bon matin ndeyo benginga ya jana lingina ya mo dimanche d'émission na ye benga bango ba ya otuna ka bango pourquoi la poto pas na poto facilité zali ba ko répéter ba ko créer ba poto pe comment na makambo belé poto il faut travailler poto yango moni kala ba ndolo ba poto za cimetière ya musique parce que suite en Europe il y a répétition ça manqué par rapport tu dois travailler très bien
siko temps ozokende mosala obanda koprogramme sur répétition mundela kotikela mwa temps wana donc yango bayage fo bakendaka na poto ok pour quelques jours ozongi ok pour quelques jours oye na yo comme là je vais aller pour 12 ou 14 jours na oya ozonga na très bien siko bato net na quartier nanga bato mosusu ba ay agence ka ke poni akimaka ne na poto te yo za leader okima na poto tala sikoyo wana na numéro tala nano siko Laurent Fabrice bato ya bafitilité donc bomeka nano kocomprendre nga bomeka mpe nano kocomprendre oyo azelaka nga na poto nake kovanda na poto na ya basu te en tout cas kufa na yo tokunda yo mpona kosala ngo te très bien na kosala ngo te nga na obanda okende ka na ya ka nde nakendaka nazoya nazokende nazoya na obanda okende ka na wana aloba baodine oyo voilà po bayebaka tomoni nde balobaka nini prophète chez lui nde bato bazomonaka ke bon ye mpe akokende na ye na poto là je suis pas d'accord avec il doit arrêter ça yo za boyoki Laurent Fabrice non tu peux pas tu peux pas au fait concert aux zongi aux leader aux valeurs na biso voilà en Europe pour na otikalo vandika bon ça alors bon anniversaire à Coco les grands frères de notre confrère Tony Coco de la part de leur neveu Piris Pembele ce qui fête ça a été hier hein Piris hier on a bien Piris Monica bon anniversaire à Coco les grands frères de notre confrère Tony Coco na PC Wambote Belé de la part de leur neveu Piris Pembele merci beaucoup alors Yaja on a souka d'éviter ce message particulier au Rolex à la bala Tchangou na ba fanatique na ba bien ba molotorien na ba molotorien wana ba fatile roi ba gaulois ba warrior ba molotorien est-ce que Tchangou peut soutenir comme il faut même si je suis ce que je suis aujourd'hui Tchangou c'est vrai ba soutenir jour là ba concert baza na place au kendete baza pena muto ko soutenir te aparanga baza penda bayaka d'ailleurs là le 8 mars na bengi bana nyonso ya Tchangou le 8 mars tokutana na rendez-vous des stars na référence des stars rendez-vous ezali na référence des stars ezali espace na biso juste référence eza na direction ya Tombola terrain ya Nzinzi référence eza terrain ya Nzinzi bana nyonso ya Pascal tokutana wana le 8 mars à partir ya 16h tokozala wana poto célébrer journée ya ba maman baya ba jeune fille baya ba chérie boya so me mabe papa zwa papa yaka 16h tokozala déjà wana je crois que X time donc référence des stars ko yamba biso Apocadero et son orchestre classe A tokozala wana le 8 mars apinza on a monté déjà message na yo matériaux durables HN puissance ya Jean Tukana roya mais so roya yelanga kola yelanga bela kola ezanga te ko wana vila obi na ok mikili apesanga kola ke kende nango na ke na meli esili na komi na poto na je matériaux kotindela kata bi moyezante ya kaka usonga merci beaucoup ya Jean-Bapé Massa on pourra faire répétition de fonctionner oui ba répétition to coulisses et puis album esili déjà to bandi deuxième album to za déjà na troisième chanson ya deuxième album message te na lingi na za na système moko ya magasinage et d'ailleurs album to bandi en complicité avec mon producteur JDK Décor tozo sala presque 60% awa très bien ndenge nazokende boye na keka kosala lead na ba dédicace c'est tout alors nazosenga na bato o baza na posa ya banzembo na boyi baswanisanga net Serge Nzazi azoswanisanga mikolo yo kote na bandaki album ayebi senga nzembo asengi ne nzembo te album ekomi na soko vie falo betelanga nzembo na ngana sala ndene donc l'air yango yo ba onyoso balingi bayemba ye na album mazwa nzembo lokola promo Igatunga notre espoir azwi nzembo na ye moko moi si ya Gilles Kimpiabi l'artisan de la paix azwi mpe nzembo na ye moko donc et puis la suprême azwi nzembo na ye moko donc ba oyo nyonso baza na posa kozwa banzembo je pense pas que kozala 10 titres tokosuka na 6 titres cette fois-ci on va aller même jusqu'à 6 titres bao baza na posa kozwa nzembo bocontacte ngai 082 12 11 06 8 je reprends 082 12 11 06 8
benga solola Très bien. bolingo zwa nzembo bayemba nini bolingo vie sociale ou bien nini tosololi après Très bien. Entre temps, répétition ouais, répétition toza na coulisse, toza na répétition à coulisse, mais soki tosilisi travail album tellement tozo travailler album ya mibale tolingi penda tosala coincé to travailler calmement. Soki tosilisi yango après tokozongisa répétition populaire comme d'habitude na limité na siège na biso chez Papa Griff. Ah, chez Papa Griff. Ouais, na passerelle. Merci beaucoup. Yaja Bampema. Alors, tout ce qui kaka opesa bambote na bato poto pour YouTube deux fois te ba Rolanda biso. Number one. Chanteur. Number one. Oyambaka ye kaka. Ozala patron baloba kutu te bambote kaka. Laurent Tambo na patron. Merci beaucoup, Laurent. Et puis na yebi banda kala na. Atamboli to. Utana viva. Ah, bon tele be FIFA. Ya salaki parmi bana malongi après ayemba la moko classe. Ça c'est bien. Là, on a souhaité d'abord Yomo Koba pour dimanche. Merci. Et à mon leader et Merci beaucoup. Maman Sylvain. Nous avons salué mon président Pipensula. Et à Maman Angèle. Et à Maman Angèle, je vois Christelle Toubaka, tonton Serge depuis Paris. Et à Maman Matima Mouakila. Bon dimanche. Très bien, merci beaucoup. Accompagne-nous à Bisso. Mississippi. Il joue bien, hein, la CP d'ailleurs, il est bon qu'on peut ça. Ah ouais. Bon dimanche na pesa na maître papi total avec le président examen Kumana Johnny Izé à l'expertise du service de la nation la pesi président Lomumbedi les Baoba Lomumbedi les Baoba pesi bon dimanche na maître Valentin Moussaba pesi bon dimanche pas maître Fayou. Très bien. Bon dimanche na tout quoi merci. Très bien. Merci à Boya Nyongo. Ah maître Patrick nous. Merci beaucoup. Sans oublier rendez-vous. Le 8 c'est Paris et pas maman Chantal Lengi. Très bien. Maman aujourd'hui na Ryan. Merci. Merci. Anniversaire. Ok. Il y a Jaba qui m'a poto terre. Bango kaka. Merci qui makala bango. Il y a Jaba Peba. Alors, il y a Jaba poto clôturer nayo. Tu remis payé la souka. Tu as un anniversaire tu souki ça na bambote. En tout cas, ngana ko souhaiter un bon dimanche na vice-premier ministre Jacques Chabani. Bon dimanche à lui. Un bon dimanche na VPM Adolphe Muzito Fomumpa. Pilvi Akati. Un bon dimanche à son excellence Bérande Kolongele. Donc, vous êtes là. Sans oublier Miché Moulumba MM. Miché MM. Kandenge solo laki. Un bon dimanche na conseiller Franco Mouluemi Salai. Oloba na ngozo songa lelo na tongo. Donc lobby lundi na banda déjà ko chasser au conseiller Toyeba. Et puis bon dimanche na conseiller Vincent Faso. Bato basimbi penda classe A. Ba wana penda ba donateur ya classe A. Conseiller Vincent Faso. Et puis je souhaite un bon dimanche à mon cousin propre. Excellence Massamba Kinwani. Mais bon dimanche à toi, les multimilliardaires, les multimillionnaires, les millionnaires en série, Didi Kinwani. Double brassard, Django Imvunzi Likofi, Ayo Yangoyo. Force du nombre. Meka au soir. Force du nombre toujours en avant. Serge Nzazi, millionnaire, na Pession Mbote Igatunga. Alban Pimpa, ça vous frappe encore. Karel C4, wana combattant ya kusakana te. Karel C4, tosana ye awa. Nixon Yanfo, merci pour na musalo randa ki biso na obsèque ya Roi Babel. Et puis je ne peux pas oublier mon vieillard Damien Kinzeka. Serge Mundu, bon dimanche à toi, mes Serge. condoléances. Pipen Soula, mon président. Lomumbedi Baoba. Tozo solo la mais tozo solo la te. Donc tozo bengana ezo katana na katikati. Très bien. To changer dans nos fréquences. Et puis un grand merci à toi Laurent Fabrice. Merci beaucoup. Pour avoir pensé à nous. Et puis merci pour soutenir classe A. Obligé. Et puis au prometaki nga makamba osombe la musicien moko na kolobango na TVT. Mais ce musicien moko akete bien na ye raté, c'est-à-dire photo Il y a Jean Bampé. en tout cas, soutien à yo, Oui. ça nous va droit au cœur. Droit au cœur, Vraiment, salut. vous contribuez pour cet orchestre. Soyez boké Mikililer Bozoya Fobo Kanisa Laurent Fabrice. Merci beaucoup. Alors, Coupa, fais-nous signe, il y a quelqu'un, il y a des gens là-bas ou bien je peux arrêter comme ça là.
Alors, merci beaucoup Yaja Bampema. Je vous en Toujours si prie, Sanayo merci. Kaka, tout en saluant, je salue celui qu'on appelle Maître Pouloussi Eka Ig. Maître Pouloussi Eka Ig. La main sacrée, hyper puissante. Mutakanga peza idio famobimba na kwiluana. Maître Pouloussi Eka Ig. Bon dimanche à vous. Bon dimanche aux jeunes millionnaires Yannick Kinia. Rombox, les boss. Yannick Kinia, les jeunes millionnaires. Très très bon dimanche à vous depuis l'Afrique du Sud. Bon dimanche à l'ingénieur Eddy Matondo. Ingénieur Eddy Matondo depuis la Tchango toujours. Moutamba Solution. Ingénieur Eddy Matondo. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à Nela Pemba depuis l'Europe, de la part de Papine Voulant, mon partenaire. Nela Pemba, très très bon dimanche à vous depuis l'Europe, là où vous vous trouvez. Très très bon dimanche à vous, Nela Pemba. Bon dimanche à vous. Et puis la bonne sanité, Alain. Mokonzo azolanda biso ba motebele Jires Mbaya IGF banda zuli banga IGF akangi portable très bien. Alors sous le moyo